Nous trouver sangai. Que entre autres abakela ki muninga mbasu, abakela ka muninga maladi boye tout ça. Makamane banda na ngobanda, makamane banda na ngobanda kala. Makamane banda na ngo. Kasi mutu siko fo, nemo tolo ba mutu faza ka prudence. Oui. Mutu faza prudence, mutu faza makasi na nzambe na ye. Asenga na eduka biso ngape na tombara victime ya ba malade na kini. Tika boye. Tombara victime. Bah oui, ngape na tombara victime ngape ba bokela nga malade ya misu. Tika boye. Tombara victime. Bah oui, ngape na tombara victime ngape ba bokela nga malade ya misu. Tika boye. Tombara victime. Bah oui, ngape na tombara victime ngape ba bokela nga malade ya misu. Ngane rabo na lingano te vina ngana na itala ngo partout batu baye bakana. Tika boye. Tombara victime. Bah oui, ngape na tombara victime ngape ba bokela nga malade ya misu. Ben soki bazo finga ba artiste comédien parce que bango mo mbape sinzela ba finga bango. D'accord. Bango mo mbape sinzela ba finga bango. Tika boye. Tombara victime. Ben oui, ngape na tombara victime ngape ba bokela nga malade ya misu. Temela longo nga. Olongo pourquoi yebisa biso? Na longo. Olongo pourquoi? Obeta ki bale yaya. Na sika nga kuna ezalaki penza te quoi par rapport ya ba vision quoi. Toi vision moko te. Donc toi vision moko te na longo nga donc. Vision moko que musala ezosala mais eza na moi ba faillite mo ebele na ba boulot bazo sala. Mais nazo encourager bango kaka malgré de na autour bano tout à l'heure moi théâtre ngo kufa na ngo comment na ngo bongo mais nazo pesa bango ba félicitations. Pour la rola mon artiste comédien yemo a micro besoin analyse na weza nini par rapport à ça. Bon analyse na ngai nga artiste nga na mto best nga na za vraiment des artistes nga so lingo zo nga ozonga so lingo se retrouver que minutes azana ozonga na scène. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo apiba mbona ngapie ya ona préféré na sala ngavio Toyebiki accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, fidèle ami internaute, plaisir à renouveler. Il y a eu un compte émission Nabino Planète des acteurs au fait. Une émission qui vous donne des informations, qui vous montre ma valeur culturelle yambo kanabiso, ma valeur y a artiste comédien nabiso, malgré ba coup y a la vie, malgré ba kadia, malgré
En fait, dans plein des acteurs de la Sarabino, à côté, fort, il y a artistes. Oui, là, lorsqu'il y a moi qui trébiché à Ndeko, donc il y a un sango pena qui accentuer, on peut que l'embissé carrière pe là. Nous, on est là pour défendre nos artistes et comédiens. On est là pour vous donner des informations à Bango. Et on te sait la bino spéciale Ngwende. Mais cette fois-là, ça sera une émission spéciale. Boloba faire nous a okosaka, okoma okosa, spécial, il y a une spécialité non. C'est une émission dans laquelle mon invité ne sera pas avec moi. Je serai avec l'un de nos artistes à résider à l'étranger, à niveau de diaspora, parce qu'il y a tellement ça fait un bout de temps à apparaître dans un film, à Zaki vraiment même dans émission, même au YouTube, chaque jour, dans l'émission à Zati, et puis il ne pas genre artiste ça la babeuse à créer l'homo le côté bon on a casa place wana. Il y a beaucoup de questions autour de cet artiste, excusez-moi. Entre autres, pour tout cimetière à comédien, il y a banda kenda to ke pai to zonge pai. Apparemment m'a ramené qui t'a par rapport à moto à kenda ranango. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'est demandé, on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au fait? Il a un talent. Toi na posa na ye. Vaga sikaka ndim ke sali ke bandeko mingi baza na poto batika musala balembisa et na bandeko ba osala bakonda futuka entre autres Onze Luzolo, Mike la Duchesse, il y a Fiotingoma, Meta Pinga également. Yé azana lo wanate depa kenda rip tout le kato sulana online en ligne poto yeba qu'est-ce qui se passe au fait. Mais par rapport à Mystique à Fourmi na hôtel comme mon aye et le naye empreinte naye na film moko duche kapanga auto kota na duche kapanga TV tout monde qui est on maman la musi azalaka lui c'est qui? C'est Igor 2 minutes. Igor 2 minutes, un artiste qui nous a montré de quoi il était capable, je pense dans le 8 ans passés, dans plus de 8 ans passés, parce que depuis qu'il est en Europe ça fait pratiquement 8 ans né à Longwa Kinshasa, mais pendant ce temps-là à Sala Penda théâtre à l'Isouté Penza te mena matanga au moins mama mike ada parmi les artistes au bazana et mon nom réellement vivant. Je n'aimerais pas trop parler au fait parce que je serais honorée d'être avec lui. Et ngana loba que je serais honorée parce que aza emblème mboka et alors on tokutani na président de la République. Et ba opportunité ba to mingi ba lukaka. Parce qu'il y a beaucoup de gens oyo aluka tellement mutamona été akeka net ka système ba guerre. Or ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je salue d'abord mes partenaires qui fait à ce que nous avons facilité à Coca, nous avons facilité à déplacement, mes partenaires directs, mes partenaires très efficaces. Je pense à Tété Yondo, la grande, ma copine, Tété Yondo depuis la France, Tété Yondo. Je salue également Madame Ange Bola. Ange Bola, Zara Mystique, au fait. L'incarnation de la simplicité à Solara. Bien, il est bien, il est à gauche, droite, il est batté. Ange Bola, ne baraté na lo barabado ba bon séjour, ba bon retour parce que il a beau respecter visa. Ange Bola, Mystique, RK René Kabachou, René Kabassé de BXL, je te salue. Bango na lo baka, le billet vert n'a jamais été confiné. J'ai des partenaires très efficaces. Là, je pense aux grands Saoudiens. Bienvenue dans le monde et à mes partenaires efficaces. Aux grands Saoudiens Michel Lenvo, les grands Saoudiens. Michel Lenvo depuis 0041. Apparemment au Solanais c'est bon hein. Maman Zombe. Clin d'œil spécial à toi, le grand Saoudien. Merci de faire partie de la famille hein? Merci de faire partie de la famille les grands Saoudiens Michel Lenvo. Bienvenue dans la liste de partenaires très efficaces. Donc liste de partenaires efficaces à rappeler mais elle aura dit qu'elle m'a monté élevé. Donc, ça vous me laissez que c'est bon. Le grand Saoudien, depuis 0041, le grand Saoudien Michel Lenvo. Merci de faire partie de la famille. Ange Bola, incarnation de la simplicité, Ange Bola, je sais pas quoi. Narozanga Maloba, franchement, une dame qui parle, n'est-ce pas? Tété Yondo, ma copine privée. On va encore lancer l'appel à notre invité, qui est donc Igor 2 minutes.
Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, papa? Oui, ça va. Aux en direct la émission Planète des acteurs. Impression na yo? Oui. Par rapport à... Il y a Kosala en direct, invité na biso liboso, donc on va en ligne na biso liboso, na émission Planète des acteurs. Oui. Ah ouais, je suis très content, je suis vraiment très content. Il y a repassé comme première invité dans l'émission. Donc, je suis content, c'est ça. Voilà. Alors, Igor 2 minutes, loin de yeux, près du cœur. Dans notre cas, nous avons musique, mais Nabiso Zaka toujours pembe Nabiso par rapport à l'œuvre Nayo. Mais qu'est-ce qui se passe depuis Okita Kin? Je pense, on a 8 ans Libanda Kin. Bande comme ça, Bayaka Kin, mais yo, Netka no Yakin. Qu'est-ce qui se passe? Non, ben, au moni, Koyakin est un problème. Au moni, ce qu'on a dans Mboka Morobo, et ça, Libanda, il y a Mboka au place au Botama, Fo, Lukana, Oyeba, au Messana. Oui. Donc, Lukana, Oyeba, Mboka bien. Donc, moi, pour moi, il faut que Koyakin est là, au moins un peu changé la réalité. Mais ça, qui n'a pas tout comme dans Mboka Tika, l'Europe est différent en Afrique, quoi. Ouais. Donc, là, premièrement, on a stabilisé vraiment ma gamme. Tous les 4 coins. Ok. Donc, là, maintenant, déjà, comme la CISANI déjà m'a rapporté, on a besoin d'intégration, donc déjà, la CISANI, donc si tout va bien, si Dieu le veut, donc année où aussi la tête, comme les musulmans, Inch'Allah, donc tous en Mboka. En tout cas, plaisir à trop. Au fait, 8 ans, il y a absence dans la scène. Comme ça, la place, moi, on a bandé qu'on a au Tika na Kinshasa. Ça te manque aussi, hein? Bien sûr, sur le but que manque à ngate, on a zokosa. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Puis, na moni pe moi acteur, na actrice au fait na tika kité, mingi pe ba kisami. Donc bayebani pe makasi. Non, c'est trop dur. basali ba succès. Musala auto sala biso eza art. Donc eza koyebana te. Théâtre de Yokoufa, même en apôtre théâtre d'Arasouté. Les prévenus théâtre comment on a barré. Théâtre de Yokoufa. 2 minutes, Mamboloba. Théâtre, comme tourner presque chaque jour. Bazoko Tabatia, film belé, yo le théâtre Koufeta Yomo. Théâtre d'Arasouté. En réalité, art, on est au bandai pour ça à l'époque d'Arasouté. Oh. Sur place, sur le terrain, comme nous avons vu. Donc ça que ngolo ba ke muta rempla absence na yo muta kundi 3 na zate. Oh là là. Comprenez Kinga par rapport à connexion. Ah oui, bagag. Donc ils ont vraiment sur le terrain. Il faut améliorer la paix sous force. Vous comprenez? Donc pour le moment, théâtre dans la langue soutée. Oui. Na minute au Kasipa. Papa 2 minutes, Igor 2 minutes Nabiso, artiste Nabiso. Batobele bajijate poto cimetière à artiste comédien qui poto so mutakei mambosili. Mais bande comme sou bayara quand même. Mais yoza quand même na lo ya batu. Oh yo, sto vito le cimetière à comédien. Si, parce que tu ne tournes plus comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Au changeant dans le domaine, comment on a cop moussou sous ton nez? Des potes à cimetière ndeni. Biso a to tournakat. Ici on tourne. Ah to tournaka. Mais si quoi exactement to za sur na force wana ya tournaka régulièrement tende to banda tourner la kin. Parce que ici a né la autour de la réalité c'est belé. Na kin ezali ki oza wana donc ça na za ka théâtre mais awa to comment na mo makambe belé arba.
na ba Janify na ba Janify na ba Duche Kapanga na ba Mike la Duchesse na ba Kader donc na ba to belé na ba mais biso tout tourner na biso mais sauf que ils ont sauté ndenge to bandaka ko tourner régulièrement donc moi j'ai comme moi compliqué mais on tourne toujours to tourner à biloko ezali. Voilà, tu as cité les noms de tes collègues et poussé un peu à Roloba Marambo Belé par rapport à Bando Kenda, mon rumeur, Batunsuti, Siko, Batika, la suspense, Meta, moi ça 2 minutes, Baby Sele Libala, Babota, tout ça. Qu'est-ce que tu peux répondre rapidement à Bandeko et poser la question même dans l'émission? Non, ça c'est faux et archi faux. Voilà, eza kanemo lui la rumeur. Donc eza le couteau Meta il est marié, azana mobali na ye, azana lelo na bana mibale donc à bonne chance et puis écoute aza peut éprouver à auto coucher la maman. Ouais. Meta auto perdre maman na ye. Oui. Donc pour na fanatique nanga na biso o balingaka théâtre. Ou même so ba se poser la question même so ba y barater c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. D'accord. Aujourd'hui, apparition d'association, Binopé na Europe, sensibilisation, ok. Les lots aimons-nous réellement vivants, osa parmi les membres aimons-nous réellement vivants. Et le Ronini, tu as été contacté d'abord comment? Oh! Oh, comment ouais? Olongwa pourquoi il s'est biso? Olongwa pourquoi? Obeta ki bale yaya. C'est quand on a connu la qui quoi par rapport à ma vision quoi. Toi vision moroté. Donc toi vision moroté la longwa là donc. Vision moroté comment Zela Malembe pardon. Non ça ka toi on a plateau. Malembe. Vision no ezaki parce que bango ba yaki ko comprendre ba ko bakisa 1+ na oyo ANTPC banda o sa te. Baye kopesa moi muke apport na bango pour na marambo eza un avantage à artiste et comédien tant to ka 2 minutes na ka tobi c'est bon li kan pour 2 minutes za vraiment marambo ba comédien kuna to yo ka mais tant obi ki ba ki vision monté par rapport à quoi au comme musicien non ezaka ke bon ba idée ça qui non bien mais to za ki vraiment vision monté par rapport moi makambo za ke belé OK makambo za ke belé to ba ko se comprendre té donc na za la rassure na moni place mo na za bienvenue té. Donc la lingaka moni mukiliza marambebele monde za marambebele tout le monde art donc yango na préféré qui na se retirer qui nanga donc bango batika na kona bango bazo évoluer ngape na za na ko na ngala minute to za na association moko non o esangisa ba comédien nyonso a na koto eza bomoko. OK o bomoko yaki na sima ante ya emonute Emono vivant et ego après mais association au moko za dirigé par Venanga Jamolai. Autre ça sera biso tout. Bon moko. En Europe na Paris. Oui. Oh mais bon moko musupe zara ya ba Christian Shoga, ya ba Batista. Bino bona bon moko ndeni. Na be wana est après. Dans le bi association ya liboso o esangisa ba comédien nyonso. C'est ça bon moko. OK. En Europe, ouais. Première association ba comédien. Il y a la diaspora, ils ont awa siège na Paris, ils sont dirigés par Jean Molai. OK, d'accord. Tout le monde a présent de vos donc surtout tous la Katia Bomoko. D'accord, je comprends maintenant donc toi la association Bomoko mi balé. Bomoko Elkin na Bomoko El Paris. Bon. Ouais. Bon, ils ont tout que Bomoko Elkin, ils ont que Yaliboso association. Yaliboso. Comédien, ils ont awa na Paris. Okay. Après Pécho Gara, ils ont appelé que ça appelle association Bomoko et puis na Katia Bomoko pe Oyakin. Bon, ils ont biso na biso. Na zape membre na Katia. Bomoko et puis nous avons moi si mana axe na ba makamno so o emonu vivant salara auto sansara la to tindelaka vide loin o makamno so to sala. Na zala na contribuer à la Katia. OK. Pour contribuer à la Katia. Voilà, na bi ki yo moko o ka tomba tanga. Na zala oui na yo ka ko. Mais to zala ka vision moroté. Voilà. D'accord. Bon, de toutes les façons, tu es libre. Mais analyse non les années ni théâtre à l'élo. Tu gardes 2 minutes na minute au santé pardon, aux sentir pena que non na bactère au baye na simana yo, moi ko azo jouer le roi yo, moi ko pena zo beta pena bien na bala na banzela na yo azali. Biso to sala nzela moko boye déjà oyo tous les jeunes le long so baye simana biso déjà ba ka dans idéologie na biso. Pour biso za bato oyo auto shinga mano liboso pona bango.
l'époque, c'était rare au monde à jeune mort à théâtre. Ben oui, il faut qu'on le dise. Ouais. Donc, tu bien à Batama Poké, tu bien à Batanini. Pour te placer à Bango, le loco, net va jeune au bail le lot nassima. Bisonde Moutou, c'est sacrifié pour la Bango. Ok. Pour l'anga, dans Monique, Moussala et Zosalama, mais ils en ont moi, faillite moins bien, na boulot bazo sala. Mais nous avons encouragé Bango Kaka malgré des autos tout à l'heure. Moi, tu as entendu Koufa Nango, comment Nango, bon, mais nous avons fait Bango félicitations. Bah, vraiment boulot en charge quoi. Donc, bah, jouer vraiment. Donc, bah, quand tu as bien dans la gag, c'est bien, oui, c'est bien bon, gag, ça va gag, mais théâtre, il y a tout ça, tout théâtre. Donc, bazonga non pendant le système autour na ngoya ba pièce premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode où banzela o ba vie batika ko ba groupe salongo banzela o ba vie na biso ba sara ba rock bodo ba présent elombe o mo na mo nzela wana voilà. D'accord. Bazonga non ndenge to bande ko sala série ya ba Moscovitch ba pese belé to sala o za pena ki mutastali attirer les sons na ye à se retrouver na kati. Parce que pour le moment, il n'y a pas. Donc, il y a des gag, tout ça. Et puis, la plupart des gags, tous autres là, bon. Ils ont tiré vraiment. Ils ont. Donc, conseil pendé zate. Ça vraiment ma cam. Ok, bien. Si vous avez le système, il y a un buzz de comment évolution à Maramba internet, on même un buzz. Pour la roula mon artiste comédien, il y a un micro buzz. You analyse dans les années par rapport à ça. Bon, analyse nangai nga za artiste nga na mto abeste nga na za vraiment des artistes nga so lingo zonga so lingo se retrouver que minutes azana ozonga na scène. OK. Au moins appelle que minutes azana scène. Un artiste aza mto abeste. Le preuve année est-ce que tu kana komona lokola mutu lokola ba présent ilombe la baisse? Non. Tu kana komona mutu lokola nani présent rock ba te belé neti ba présent sans souci ba kenda ba personnel est-ce que tu kana komona makambo ba baisse na bon non même pas batika ko sala ngote baisse eza pona bato basara ba baisse biso toza ba artiste toza ba éducateur à masse donc ngane kolo na uta balakisanga baisse te balakisanga théâtre balakisanga comment na ko sepelisa bato soki naza na scène donc pona ba baisse na bango wana moni mara mususu okolo bano boyeme eko mutu musu akoki ko mema wana ndenga mabe donc soki yo yebiki oza artiste faut osala est vrai basi à la scène vraiment basi mon appelle to mamuno na scène batu baza emballé en fait batu bazo sepela pena ke ba biki awa artiste au mselo au moboye batu bazo sepela c'est ça. Donc, tu as cité le nom de... Vraiment. Alors, tu viens de citer le nom de Papa Sans Souci, paix à son âme. Ok, Papa Bandeko, Batiki Bisope moi trop. Disparition ya Moutouni ni pena Oza, kana est très très proche ou affecté qui au Makasi. Non, mais la disparition ya artiste belé ou bakufi na simananga bango tout et ça l'a pas parce que azala vraiment ma tête oyo babane ko chapé implice na art na biso ya Congo komanda na masala ngai pe asona manager Kiluwa toye na Chico Pululu masala ngai toye na ser na ngai Mindondo na Yesu na mikolo ndenge vena biso Dadidi Kambala pe asona Sukitomina Ligue des Champions à Oudokende. Donc tout l'artiste baba mama Sirika ba te belé au bakenda suna bosani baba présent Mungweri bazaki bato yo bazaki vraiment bazaki utile na art mais Nzambe azo modi mona bango donc bato nyonso o bakufa na art na ba ona tangi ba komo na tangi te ba makara biso déjà net ngala pa na ngaba makara net na para awa tango vient na biso Oudokende Dadidi Kambala nalingaki pe nazala na matanga me nazoki contretemps donc Nzambe asimba kambo nyonso na kimia donc eza nzela na biso nyonso merci. Voilà, alors théâtre ya kala na lelo tokomosa yango différence au fait na moment na bino yebisa biso est-ce que batak oh là là on a un tout petit peu problème de connexion mais on va faire de notre mieux pour arranger, excusez-nous peut-être moi connexion moi moi te webika ba wifi à Congo. Voilà 2 minutes tozongeli yo Tolingé Toloba, différence, hein? Je ne sais pas dans le bon, il y a une génération parce que depuis au Kenya, on a besoin de ma soeur Marambele et Tika na Kinshasa.
Et comment est-ce que ba série na bino ba attaque pesa ki que non oye tournage pe boyeta mususu mwa mbilinga obimi libando sentir que ah ma bezali depuis makala makambo wana pesa na théâtre na comprendre vraiment question na bien te maman question na ngeza boy ba attaque genre kisi na kata théâtre na ba série na bino pe na yozaki na kin ah makambo ngo pesa laka non mais omoni art ezana ba guerre d'esprit on se comprend guerre d'esprit à art série na ezakuta même bata ba série ya ba VP au biso de kutana pas attacking attaque ezalaka na donc même attaque ezalaka te ndenge pour le na ko na musika attaque ezalaka ke non oyebi na tournage boyo moni ke mabeza ça même mabeza te ke batako e koma lelo nde na zoyoka non ben oyebi ka ke non ba guerre d'esprit mo ekozala bato musu pe no mtuno bokutana wana sente mtu mona pe ke bato musu no bokutana wana sente faut se préparer kaka ozala après on ne sait jamais batako e koma lelo batako oyo koma lelo entre bango na bango na epte soza bataki ya ndenge nini ndio toyebisa ngai ke entre autres abwakelaki muninga mbasu abwakelaka muninga maladi boye tout ça makamane banda nango bandakala makamane banda nango kasi mutu sikoyo fo yango tolobaka na mutu fo azalaka prudente oui na mutu fo azalaka prudente na mutu fo azala makasi na nzambe na ye parce nga nayebi kaka biso nga mpe natombaka victime ya makambo maladi na kini tika boye natombaka victime bah oui nga mpe natombaka victime nga mpe babwakelanga maladi ya miso nzambe adelivra ngai donc nzambe asalaka donc voilà ti lelo mpe naza en vie je suis à bonne santé donc c'est grâce à Dieu quoi donc makamane banda nango bandakala mais faut kozalaka prudent moi balosambo ebele na motuka makasi na nzambe na ye donc voilà en tout cas ko ba clash te oyo ezoleka na batite comédien oka ye alobeli ye poza pa mba victime ba betelo pe mo clash mo vite fait Igor 2 minutes teme ngane na boye na ka yo ka makambo na musika ngane na boye na yote bisa na songi lisusu wana ba ilelo basa wana ba bimilelo ba yebake biso tozalokola ba Moïse na bango donc tobetela bango nzete na mai toma efungwama kabwana donc biso tobetela bango nzete na mai po mai kabwana mais sikoyo tant tobeti nzete na mai kabwana biso toali boso to okende bonzela za na mulai notre comité voilà mais sikoyo kaka pe na makambo ne biso beti nzete to ali boso to okende bien pe bona sima bolanda arango ndenge ezali respect na bayaya bo biso lelo tomelaka bo tozalaka na basixi lelo kwani toluka mpe koyeba toyeba mpe bateatre lelo kwani parce que torespecta bayaya torespecta bayaya oyo biso tokuta na mosala torespecta bavie oyo tokuta na mosala eza teke lelo yo so ozwi $100 vie moko boye oyo okuta na mosala so azangi $100 aza na $5 okoseka ye te okomanke respect théâtre lelo comment faut parler bien faut cara bien makambo bapala bien naza parmi baartiste oyo babanda makambo bapala bien na kisasa mama naza parmi baartiste oyo c'est po bato mosusu bakokanzake bango babandi makambo yango omoni mais nayebisi yo kasi mais tuna ozalaka na baartiste ebele wana tuna ti oye na pale na bandala oyeba omoni raf 4 libanda okoti na pale boye omoni stabilité na ndenge ya kisasa mais mpo na ngai malgré tout ça etindanga teke na manke bayaya etindanga teke nakoma orgueille te donc nayebaki kaki naza na nzela nanga nzela yango eza na molai donc parce que mbongo wana tobanda ozwa à l'époque eza mbongo oyo teke ndenge tomonake baartiste lelo ya bamboka mosusu oyo baza protégé na bamboka na bango ke artiste fa za protégé non ezali mbongo assurance te ezalika mbongo moko barelation na yo ozosoigne relation oyo bo akotindelo $1 oyo atindeli $2 ozosangisa ozocrée makambo ekendaka eza mpe na ta moko boye ekende esili mpe boye makambo ekota su te voilà esili mpe moto mosusu mpe akobima lobi monde eza mystique tovivre na monde oyo fo tozalaka mayele tozalaka sage surtout c'était na kobeta kaka faut pas komanke bato faut pas komanke bayaya barespect ça c'est bien bayaya oyo tokota na boulot il faut pas qu'on manque on a conseil na pesa bon bango balingi na conseil te bayi bango nde makambo donc mikolo nde bango nde tana bango quoi te metana bango wapi ana poto c'est comédie moi dans na succès te makambo 2 minutes babi kuna na poto bato bana ba succès bazali te so na mina tang
là bato wana succès ba olega 10 te. Ndeti banane. Ba fille de loin la tangi ba. Wa ba ta génération na yo. Ah. Otanga ba génération bato yo tika. Oh, mais na lobby hein. Na émission qui était na poto tala mara et comment otala ma par hasard. Bon lianza minto otala mate kuna. Mais lianza bazo tala mana bango te. Ya wana zolo bakotala mezate ke o ozotala ma te artiste faut ça le logo tika na mémoire ya bato. Artiste faut ça le logo tika na mémoire ya bato. Et logo ni ozosala yo sali taki artiste. Nzeleza na mulai mama. Nzeleza mulai nzela areza mulai. En tout cas. Bato bazotama lianza. Oui, lianza zotalama. Ngala tika ete me natala kina poto. OK. Oui. Si on a bien que natala ete wana na ozalenga, natala kaye natala bato belé mais ngai beaucoup plus no beta ka CD na bana mai respect toujours na bayaya. Ba kolis ta musala foi kolaka. Donc tant boye ozo ba ki na pièce na bon ke tourner na osala nini. Oso mapane po eloko mo se obando bandela mais comment bandela ma yango to benga monotonie. OK. Na bisi yo ba gag tongo midi poko ba film ezo kutana. Obi nini? Muno retenga mana scène. Olobika tata olobika français moko boyo, ya ba français mo ebukana ya ba boite faut innover tout le temps. Ah oui hein. OK. Donc voilà. Ça c'est important. Ce qu'on a bandeko ba comme mo ba clash entre ba jeunes et ba génération misusu mikolo misusu ba comme po ko tango ke no yepe na ki alekine misala lobeli X, yepe na lekine misala lobeli Y. Oro ba gérer sous ba problème ba comme ba gérer ma kamela ba sous na privé te comme nya sera étalé na internet. Yo o analyser comment. Oyonga na sana yango salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Na lembi situation oyonga na sana yango salabika moya we Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Putuna moina vulana hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi sala bongwa zanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papozali wapi salabika moi revois ma situation papa salabika moi bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimbali pamboli nanga na tato lelonga
na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo simbola loboko revois ma situation yaya na ngai esala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours et les premiers jours yanolaki sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango nga vraiment na ndenge mabete babiloko wana natala yango te nga na biloko natalaka nga napesa nga oyo mpo ozalaki victime non ye mpo uti ozala victime yango nalobi ti nga bayebisaka nga kaka makambo nga nde na boye bamakambo wana nazalaka contre yango ya kosakana te naza contre yango ya kosakana te nga nde na boye nalingana te vi na nga na etala yango partout bato bayebaka non biso oza awa na poto internet ebanda awa na internet ebotama awa place tozali omona internet ebotama awa donc soki tolobaki ke tobandosa babiloko wana toza capable babandosa makambo wana de lundi au dimanche nayebi yo ezaki bassesse ok voilà ezaki bassesse donc soki baza baartiste solo tomona bango na scène est-ce que déjà omona vie de loin napesa exemple moko omona da vie de loin asala émission moko boye afingi mutu na nini aoluka bese non même pas en tout cas non Sundia Tamaniata, président l'a dit, Sobe, tout ça, il y a ça, le moment de finir à Moutoupa, le cabez sur Internet. Non, je ne pense, je n'ai jamais vu en tout cas. Et puis autant. Voilà, c'est quoi yo? C'est quoi le bac est parvenu? Bateau baye na simane baye na mulimo wana. Te baza artiste te bango baya, nenge vina so wenge wa ndoro baya wenge bafana. Donc bango baya théâtre po baye bisaka bango ke non. Bato ba 2 minutes bakenda ba. Oh là là. Donc, artiste solo, ou hasard, artiste, ou hasard vraiment artiste, il doit se respecter. À cause de la télévision, on doit bêtise à l'Oukaba. En tout cas, comprenez que nous sommes à Kinshasa. La connexion a un tout petit peu de problème. Voilà, mais il est là. Allô? Je rappelle que je suis en ligne, en communication avec l'artiste Igor 2 minutes. Donc voilà, on va... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, papa, bandaro loba, bazala artiste, batika marambaro, erotsa ba compte à rendre na bango na ba télévision. Alors ça peut na mo pepe moko ekomi ba fanatique na bino bato bazala ba fanatique na bino bango pe lokola ba komi ko yeba ba vi na bino na kati. Bango pe lokola ba komi ko finga ba artiste comédien. Réaction ne cause nini par rapport à wana? Je comprends bien ma question. Il y a des fans na bino misusu. Oh, bah s'improviser na ba youtubers comédien nion se donne Igor 2 minutes yo banova na bandal aveni boye numéro boye rolo banini na bandeko oyo tango midi pe ko finga artiste et comédien ben soki bazo finga artiste et comédien parce que bango mo mba pesi nzela ba finga bango d'accord bango mo mba pesi nzela ba finga bango parce que bango mo ba étaler ba vie na bango bango mo ba étaler ba vie na bango bango mo ba zui ba tango maman eza le roi yo moko tango bimi na tango bozi kilote na mo boye olataka ochango na exemple ochango na singa ce qu'on a singa no che webi ke ba kebele ba oleka nzela wana bazo mona sous-vêtement na ce tango yo mutu mona ba yo ko tozaka na sous-vêtement na jaune parce que yo moko mutu voilà yo moko mutu tanda ngo to chaque fois nzela
Voilà, donc Babylon mosusu po efingama po yo bato baye ba vino te ba fingote yo moko na foza na privé. Donc yo moko fo oyeba ndenge ya ko vivre na ndenge ya ko komba parce que tant ko komi déjà artiste vous êtes sous comme mutu no sauté. Yeba ke bato ba Hollande la vie na yo bato ba luka baye ba vie na yo il vit comment na inana parce que yo moko peso soki bimisa ke de makamlo di banda. Donc bato ba ko finga yo bato ba Hollande la makambo na yo. Voilà. Ngozo mona siko bato faut vivre à la discrétion. Oui, ça va vivre la discrétion, batika makambouana ya kofingana na ba YouTube, ya kosana ça na ba base na YouTube parce que ça paye pas. Ça paye pas. Nzela eza moulai na répéter surtout nzela eza moulai. Nzela arrière moulai. Vraiment. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. To comme na biso pratiquement la souka to tika yo continuer na yo journée na yo, je sais pas ce qu'on ça. À part musala théâtre na poto sala musani. Ya secret, ya privé. Attends la bandi ko explique. Au côté à domaine ni domaine à médecine to na domaine à froid domaine ni no kota. Attends la émission c'est na expliquer ngo ebate. Batbalanga. Ah OK. À très bientôt, je pense que aux anakuncha to zawana pona rozana yo ensemble. Est-ce qu'on va filmer papa? Mikolo comme va filmer apparemment. Te ba film ezali naza na 3 films mo na koma. Donc bientôt nous en a kin si Dieu le veut. Donc on a kin comme ça tu aussi on a photo. Donc ba film ezali. Mikolo pe bactère ni on se ba comme une chaîne YouTube, yo posa chaîne YouTube, comment ça évolue? Non ben chaîne YouTube oui c'est bien pas on la chaîne YouTube mais yango eza na otekeza yango na zolo bat. Yo tango sali tango yo la chaîne YouTube. Oyebi lelo nga na omona na opesa car foot na artiste. Oyebi na kaleza yibiso tant tourner tozaka na ba metteur en scène, tozaka na ba réalisateur, net ba Adissa là. Tozaka na ba te belé fiot ya na script. Mais lelo problème ezani na ba théâtre lelo na okamwa. Eloko ba ko vandisa ba film te ezani ba metteur en scène bazate ba réalisateur bazate okaka acteur moko ka yo na metteur en scène acteur mo azo jouer yo na réalisateur mais pour ça makamonde parce que nana est-ce que mama tala makambo ezebele ona ko banda ko makambo baby mbilinga ekoti makasi makambo ezebele théâtre za bongo théâtre za ke faut ko pesa mutamuzana na pose na ye script azali metteur en scène azali réalisateur azali. Mais le on attend. Oh là là, comprenez. Voilà, comprenez, moi connexion, moi mbilinga, mais on va revenir avec l'artiste Igor 2 minutes. Voilà. Donc, vendre sa pédologie, ça va filmer. Ça va filmer parce que ça capable de ça, parce que bazon na bactéries à ma case, bactéries à ma case bazali. Bactéries na bactéries à ma case bana kin, si la bazali, ba irsil péchant à bazali, ba fatou bazali, ba c'est belé donc même si des belé bactéries. Voilà. Il s'agit de la sélection est bien. Il s'agit de la sélection là bon bien, basali casting est bien, ba retourner kitoko. Ba retourner bien, ba respecter mutu na mutu. Bah et puis que mutu a ça la script, mutu a ça la grand scénariste, mutu a ça la bon ça dans ma cambre les canons bien. Donc voilà. Voilà. En tout cas merci à Opé Sabiso ngongana yo. Et ça biso plaisir à trop. Alors Igor 2 minutes, ndengolo baki star à na vie privée, t'es vite fait, tu peux nous dire Igor 2 minutes pour l'instant, marié, fiancé ou célibataire? T'es wana zakati. Natuniga marié, fiancé ou célibataire? You réponds quand la mort papa. Mais vous avez mon tata Ibas. Vous avez mon tata Ibas ma casse à l'époque. Non, jusque-là, vous avez marié. Mais bientôt. Ah, bientôt. Donc, c'est que Makolo et Zananzela. Vraiment, alors, mot de la fin, là, pour la. Moukwale loko zani na bande kono so ba yoki au travers émission na biso. Non mais moi au Kabona ka ezali na pesi tous les Congolais au bakolanda émission au mode surtout na kin partout. Oui. Igor 2 minutes artiste na bango azali. On est là toujours donc
nayebi ke tolobi bato mosusu bazwaka makambo mosusu na ndenge mabe oyo azwaka na ndenge mabe vraiment donc ye mo moto akoyeba eza conseil epesami ya malamu bazwaka ya mabe babwakaka. D'accord. Donc toza na mode confinement donc confinement eza monde entier biso nyonso toza na mode confinement donc que la paix du Seigneur eza na biso nyonso l'Éternel le Dieu tout puissant abatela biso tozala toujours en vie kimia eza na mabota kini eza partout au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, tu reviens plus tard sur la par rapport à Indoussa. Ok, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. En tout cas, Bomoni, Binomoko Bomoni, en fait, Bomoni en distance, Boyoki de près, artiste Igor 2 minutes, mais en tout cas, tu as cette fois-là, tu as aussi effort. Il y a reçu un bandeko Bazali Banda. Moi, on a Sima Moninga. L'autre, c'est là qui t'a honoré Igor 2 minutes. Aïe, Sabison de Niazo analyser Marambango. Ngana Kangi Marambo Belé à lobby à bien. Na Marambo Bela Bimisi. Yamala Moïsaka que l'artiste et comédien, beau se concentrer dans Moussala. Beau se concentrer dans Moussala. Ceux qui va papa takinga ba betara fleuve, ba betara océan, ba betara canne na mai. Ba fongola nzela po bino so boleka. Bokanga nzela wana te donc bokone parce que bango pe batikisa nzela za mulayi. Bo sa musa comme se doit. Muta jouer rôle na ye, surtout na ba film comme ngana na filmer. Ngana boka filmer. Ngana ko sala filmer. Oui, au sala. Nani a commis? Yo, c'est bon. Réalisateur, yo, c'est bon. Yo moro caméra, yo moro simbi micro, yo moro simbi nyonso. Attends. On a besoin de voir nos artistes musika. On fait tout ça parce que on a besoin ya romo na bino musika. To lembi ba featuring ya kin. Congolais. Toi là ba maman Ani Boissa. Ba maman Ani Bazali, ba Diane Kamwanga Bazali, ba oh là là, ba Junior Lusaoulou Bazali, ba Junior Aigle Royal, je pense hein. Bazali, artiste n'aime pas belé au film 5 pays français, bah on se défendre. So il peut filmer 5 anglais, artiste belé en bon la biso, bah c'est instrument en anglais. No bane very good. Eh ngayanglango zombie. Very artiste belé bah ça la musala bon qui tourne makasi Bazali. Toi na posta ba contact ya makasi ça tout mon artiste ici la bissa artiste si la bissa une artiste nigérienne Moko azaki na kina par rapport ba contact ça qui bien créer de manager. Baluki la rabino va marcher. Ceux qui bino moko pousse à l'icolotam sous moi mbilinga. Bo créer ba manager. Bo na ba relation, ba fanatique ou ba benga rabino azaka na mboka boy. Bo na ba artiste msu ba vive. Ba fanatique na bino na ba Tanzanie, na ba Zimbabwe, ba artiste ba Zimbabwe na ba Zimbabwe ba zo ba frapper makasi. Na ba Caroline New York artiste ba na ba Belgique wana ba Zali et tout. Bo créer, toi na peut-être on a besoin na ba Hollywood, on n'a pas besoin il y a pas de distraction inutile au fait. Concentrez-vous dans mon salam, tu as fini au tala et cabo, le soir fini à maman, le soir fini à papa, et bah tu vas finir à bino peu apparemment, bah dans la stratégie au fin parce que déjà le loyer a fini, maman, papa, moi na, musala ma belle, salita moi aussi, tout ça, l'objet on s'en a règlement en fait. Tant que vous avez temps à répondre directement côté na libolo. Une personne qui décide de t'insulter, de dévaloriser nos artistes, bon et puis dévaloriser bino, allez dire, dévaloriser bino. À quoi bon Hollande? À quel on à gauche? Botika basankara de kunta na bino ba planer des acteurs et rolobela maram na bino et défendre ba cause na bino. Concentrez-vous au travail. Ceux qui sont que site na yo wana pour faire ba œuvre chaque jour, trouver un moyen aux aura temps peiner Hollande la maram comme il se doit. Wana pour ça au monde na bino musika. Alors merci de nous faire confiance. C'était votre émission voilà, votre émission plein des acteurs. Je salue encore une fois mes partenaires très efficaces, mes partenaires yo. Hein? Nos partenaires, en tout cas, le billet vert n'a jamais été confiné. Le billet vert n'a jamais été confiné. Nos partenaires très efficaces, il y a Falon Bitodi. Là, je pense à son excellence, mais c'est l'honorable René Kabassé. Mais c'est l'honorable René Kabassé de son excellence. Merci parce que voilà quoi. Je salue également Ange Bola. Ange Bola, l'incarnation de la simplicité. Asola Rakito Makas. Donc, Solana est habité quoi. Ange Bola, Bakonda Vutuka, Ange Bola, la stratégie belé, Ange Bola, bien morobo et bien parce que ça pèse na gauche droite,
Ange Bolavara. Je suis très contente de Marambutu, quoi. Et je salue également ma copine d'amour, ma copine chérie, Tété Yondo. Poids lourd, Tété Yondo, ma copine. Donc, Tété Yondo. Je salue également mon psychanalyste, ma partenaire efficace. Il y a le bina okota pour koka. Les grands saoudiens. Abina okota, fallait non okota analyste, on a ma partenaire efficace pour na koka. On a le roi Ali qui est en haut niveau. Le grand saoudien Michel Lemvo, je te salue. Depuis 0041, le grand saoudien. Ma mère, tout, ma membre et tout, il y a fallu bito. Je vous aime beaucoup. Merci pour le conseil, merci pour la confiance, merci pour la bolingo, botolaksa. Maman Bijou, maman Annie, Bozawana et Belé, amo, moi bilingo. Il fallait n'alingo sur na boete zonga normal. Yo kunate yo, ya ta lobby yo kipete, yo pesera musala lo barata ngara kombono. Yo loba ku tout est fallon. Merci na conseillère dans la nyoso. Ma copine, surtout ma copine, t'étais dans le bifalon. Aza mukolo, aza koko. Kokipe yete yo rotanga kombo nete so tang kombo na osilikilo. Tika ya zo musala ya rotanga kombo. Azo musala rotanga na ba titre ya kombo na yo parce que so ka sala ngote biso peut osilika. Biso peut ko la nega par rapport à ka nenga rotanga kombo no mingi ba côté kuna. Avec respect, je salue Coco. Je te respecte beaucoup. Continue de faire ton travail parce que ça me fait du bien en fait. Continue d'insulter, ça me fait. De toutes les façons, je veux mes fans qui m'aiment. Ça me suffit. J'ai des acteurs, comédiens. Oh, voilà quoi. Oh, babi, il m'a pas linganga. Il y a une neno. Généon. Généon, c'est vrai ça. Elle-même aussi. En dehors, la caméra dit manga. Ouh là là. Bon, c'est ma mamie. Mamie, je t'aime. Allô, mamie. Voilà. Merci beaucoup. C'était votre star en ligne qui était donc l'artiste Igor 2 minutes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Restez connectés sur Nouvelle Tendance. Ma programme est belé, je rappelle, chaque jeudi à partir de 14h heure de Kinshasa. Je commencerai à être en direct, donc en ligne, poto solo là, s'il faut intervenir. Intervenir, le numéro sera déjà affiché, les numéros sera déjà wana. Vous allez commencer à participer dans l'actualité de ce artiste comédien chaque jeudi à partir de 14h sur Nouvelle Tendance. Naïom Tozubi sur le lot, s'abonner car la ligne bien quoi. Merci notre travail à Kitoko, il y a Gédéon, merci également notre travail à Kitoko, il y a Jordan Panzou, merci na bande de réunion sur Six Bar, lié au total à l'émission Abisso, merci na gérant, merci na propriétaire à Six Bar. Merci na DJ, surtout DJ. Confinement, mais DJ, oh, Luka Kabamouinda par rapport au DJ. Oh là là, je vous aime tellement beaucoup. On a Bisso, ma partenaire, on a Bisso, ça fait plaisir. Je salue le prince du trône. Le prince du trône. Bébé Preston Joyce Jaffet. Je te salue, Preston. Le bébé des mamans Fallon. Voilà. On est en direct, comprenez. Mon m'appelle. Bino Bolinga des annonces, t'es zombie. DJ, on va linga la émission. Je vous aime beaucoup. Encore une fois, merci à mes partenaires très efficaces. Vous nous avez suivis de partout à travers Nouvelle Tendance Télévision. DJ, coup de chapeau à toi, coup de chapeau à Gédéon, coup de chapeau à Jordan encore une fois. Tété Yondo, nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous retrouver à très bientôt. Dans le numéro à Sika. Allez. Bye bye.